Na kombo nzambe tata mwana pe tata molimo mosantu mbote na bino panso balande yanga wabino ki Laurent Lobela analyste spirituel et tokutani na bino na émission oyo tobengi yango l'ékimbangisme en marche. L'ékimbangisme en marche ezali yoko ya émission oyo kopesa makai pa yangai wabino oyo pouti koyoka na kombo Guy Laurent Lobela analyste spirituel. Émission oyo tosalaki yango juste pona kolakisa na solo ete lingomba ya tata Simoki Mbangu ezali kaka lingomba ya bakongo te kasi ezali lingomba ya bikolo nyonso na kati na mokili. Lingomba ya tata Simoki Mbangu ezali kaka lingomba ya nkamba te kasi ezali lingomba oyo ezali implanté na mokili mobimba. Yango émission na biso l'ékimbangisme en marche ezali wana pona kolakisa bino misala nini tata Simoki Mbangu asalaki, enseignement nini tata Simoki Mbangu apesaki, pe misala nini bana ya tata Simoki Mbangu bazali kosala à travers le monde. Yango tulobaki tokolakisa bino na bokebi nyonso parce que bana ya tata Simoki Mbangu oyo bazwami na mboka ya Afrique du Sud baorganizaki culte d'ensemble na cadre ya botongi. Yango tolobaki tokotika la simate lokola émission na biso ya l'ékimbangisme en marche ezali ya solo kolakisa misala liye bana ya tata Simoki Mbangu bazali kosala à travers le monde. Topusanaki na pembeni pona kolakisa arrivé ya bandeko oyo bautaki mosika mboka ya Durban, mboka ya Pretoria pe mboka ya Johannesburg. Bayaki kosangana na bandeko ya Cape Town pona ko célébrer milulu ya le 25 mai. Toyebi ete na kati na lingomba na biso ba fête na biso ekosalaka 3 jours. Le 25 mai ezalaki samedi et dimanche na lundi nde ezalaka clôture ya milulu ya ba fête na biso. Alors tokolakisa bino na mokuse arrivé ya bandeko oyo bautaki na Durban, arrivé ya bandeko oyo bautaki na Pretoria pe Johannesburg. Mingi ndenge tolobaki bakoya na nzela ya babus, bakoya na nzela ya bavion, bakoya na nzela ya ndenge na ndenge. Mais tolanda nanu délégation ya Johannesburg na Pretoria parce que basalaki voyage ensemble. Ndenge nini tokendeki kozwa bango na bus station esika nini bakitelaki na mboka ya Belleville, précisément na Cape Town. Tolanda animation ya arrivé ya bandeko na biso ya Johannesburg et Pretoria na bus station. Merci. Un jour je n'ai pensé pas avoir l'accès au ciel, en communion des dieux, ouvert de mes péchés. Un jour je n'ai pensé pas avoir l'accès au ciel, en communion des anges, ouvert de mes péchés. Un jour je n'ai pensé pas avoir l'accès au ciel. Pour la délégation, il y a Johannesburg, boya bitumba na mboka batu bobongama. Noël. Bien papa, bon nuit. Qui vient d'aller? C'est Peli. Ok, merci. C'est Peli na ba. Oh mon. Vraiment, félicitations. Merci papa. Merci. Moi c'est bon. Vraiment. Boya bitumba na mboka batu bobongamaka. Bolia biso. Pour la délégation à Johannesburg, donc bayo kita awa na bus station. Mais bozo mona wana toyo zo bande kuna biso.
Sors. Taniko. Papa allait après 18 ans. Après 18 ans, la Cape Town. Papa allait après 18 ans. Azuya. Papa allait. Chef, eza nde nini namoni awa bandeko ya Johannesburg baye nini oyo oloba dans un premier temps. Chef Malili, Motama, Tosepeli, Nzambe asungi bakomi malamu. Bitumba bobongami ou bien Bitumba ba elote, Bitumba kokosaka te bango ba elote. Ah elote obeta bango. Obeta bango ha? Obeta bango chikote. Vraiment. Maman Pasteur. Mbote mama. Tomoni boye koyamba bandeko ya Johannesburg awa esengo na eza nini? Na kombo etamo apeli mosantu esengo ezali makasi ndeko ya bandeko bauti Johannesburg bauti Pretoria antuka esengo ya koleka byo kozomona. Ok, na misala bobongami parce que Johannesburg baye moto tosoli na bango deja balobi bayobeta bino na mabele na bino. Ya solo. Yeah. Nini oloba bana papa Simoki Mbango na mokili mobimba sikoyo? Na mokili mobimba. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman Pasteur, merci beaucoup. Pas dirigeant. Kolele. Boni papa. Vraiment esengo nini bozala ngo yamba bandeko na biso ya Johannesburg. Naza esengo makasi omoi na mbuka oyo. Oui, papa Pepe. Ya Johannesburg. Donc mona ya eza déjà esengo. Toza esengo makasi parce que kite ensemble tosala ngokala. Esengo na esengo. Vraiment tosepeli mingi, tokozwa bino tango mingi te. Merci beaucoup. Eita no mundo fonda de monsinha ma voix e samba kala mungo na ya ntano lumukya mapumole etano mufufunda di musikama bwa umiye sambanu eza bandeko na biso bauti Johannesburg nde bozomona wana na micro toujours ya Moïse la marche nde tolobaki le 25 mai Afrique du Sud mobimba edesidaki tokutana awa na paroisse ya Cape Town nde bozomona bandeko bauti Depa bakouta Johannesburg bakouta Pretoria mpona koya kosangana awa mama na biso na bapapa na biso bango wana ndenge bomoni bauti bakote nyonso baye kosangana na biso tout à l'heure totali na bino kala mingi te na bamouvement mosusu to manifeste mama Pasteur aza na esengo ya kosangana te na mokolo mwa lelo kolanda arrivé bandeko na biso ya Johannesburg pe Pretoria na bus station esika nini bakitelaki tosukaki kaka wana te batata bamama tokendeki ti na aéroport mpona kozwa quelques délégations oyo pe
bayelaki na nzela ya avion to nzela ya aéroport tolanda lisusu na bokuse bandeko na biso bayelaki délégation à merci mingi na régie ndenge bubuti kolakisa biso esika nini tokendeki kozwa bandeko na biso oyo bayelaki na nzela ya pepo na nsima ya kokutana na bandeko na biso ezalaki oblige ya komemama biso banso kino na paroisse to na bureau paroissial ya Cape Town avant tokende na salle esika tosanganaki mpona mayangani ya le 25 mai tolanda nano animation esika bandeko bakomelaki na bureau paroissial na bela esika nini mama pasteur Regina Nsemi akoyandelaka bakayana. Welcome, mami, welcome. Oh yeah, Lumina. Oh, délégation à Johannesburg, bakoue na mabele à Cape Town. Donc, neto baki le 25 mai. Vous avez kilt spécial et lobby toza na carnaval donc na Cape Town City sika nini tokosala milulu na biso sikoyo mpona tonde zana tonde nayebi kino kozana po no way toza kimia oyo ka badélégation
Oh, bien mon chef, Boni. Salut, chef. Ya, mais vous avez une délégation, bandeko bauti par-ci par-là. Oyo eza première délégation baye, misusu baokoma ba 10 heures, misusu mpe baokoma na pokwa baye bakozwa avion. Donc bao baye na bus, misusu mpe baokomela biso awa vers na 10 heures. Voilà. Et tolobaki le 25 mai tofete yango presque biso nyonso awa na Cape Town. Tata Nzambe abateli bandeko na biso bauti Johannesburg bakomi biso deja awa bisusu bakomaki depuis lobby, donc depuis hier okoza omona biso lelo toza na kilte spécial lobby nde milulu ekozala ndenge moma na biso ezalaka 3 jours ya kilte lobby nde ozala ya koyinda carnaval ekosalema parti ya Cape Town City ti na Woodstock place tokosamelaka oyo ezali bureau paroissial na biso awa na Cape Town nde bomoni wana vie mentionné bacontact mpe ya lingomba wana nsima ya bondeli nde koyeba ndenge nini ya kodispatche bato oyo na programme oyo tozali nango awa na accommodation. Tozali bato na masumu kobanda ntongo etani mpo ete tokoka kokóma na ngonga oyo ya solo mingi oyo si tosali esepelisi bokonzi na yo te. Limbisa mabunga na biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Limbisa mabunga na biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Limbisa mabunga na biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Tozali bato na masumu kotangela biso tali ya mabunga na biso te. Lelo ezali mokolo munene, mokolo oyo mokolo Yesu Kristo ondimaki kotika kiti ya bokonzi na likolo oya na se na tango oya komona pasi oya konyokwama babaka yo na ekulusu makila na yo ya bunzambe ekwa kosopana na miso na bato banso okufa bolumbu na miso na bato banso ondimaki nyonso wana po ete biso tokwa kobenga basusu bana banzambe mokolo yango bolakisaki biso yango mokile bombaki yango ta molai kasi yo tata Nzambe solo ekotikalaka se solo olakisi biso yango lelo tokokisi susu mokolo yango esengo na biso banso papa Simon Kimbangu tala bana na yo balongwe mboka ya musika na tina na misala na yo pe kokumisa mokolo Yesu. Oh, arrivé à papa secrétaire et à Faki. Ah, mais Colo. Papa secrétaire et Faki, papa le fils, non? Oh, bon chef. Merci beaucoup. Tout Kolanda animation pour Izalaki. Le reste ya programme de Bozu Yango na Mikolonzali. Sengo na baoyo bapeto mona motima pamba te bango ka bakomona nzaba. Eyo na ngai mundi me papa Simon Kimbangu. Ou bien grand chrétien. Ah, je suis chrétien. D'accord. Casse et le visa. Est-ce que vous allez kobongisa kama kamanda yo penza juste ndenge ya senga ka? Soko tozala kobongisa ka ndenge ezala kosenga na biso nde vraiment kozala na biso senga. Kasi soko boningo bozali te. Ozala ka na yo muto mibeko te. Ndenge pe kosala ka na yo misala te. Ah, ezana yo passe.